nommer la bourgmestre. C'est le pouvoir des présidents de la République. Non, Ngobila dégage. Ngobila ici, Akende. Olivier Akende. Ngobila Akende, plus jamais de Ngobila. Il a quelle qualité pour nous Anoumbi, là, tu vas là où tu peux agir jusqu'à dépasser la ligne de démarcation. Qui s'attend est dans une idée. Le ministre de l'Intérieur, tu dois agir comme responsable. Il est médiocre, il dégage. Nous ne voulons plus de lui. UNC bomoni moto ezopela kata UNC to éviter ni ezolega lisusu. Bonjour maman. Botomboki lisusu. Oui, totomboki parce que Ngobila otiko ça désordre na ville à Kinshasa nommé ba bourgmestre eza anti-conscient eloko otiko ça là. To se paye nango te yango to tumbi ba pine to boyi makambo asali a nommé ba bourgmestre en tant que qui? C'est le ministre de l'Intérieur qui va faire ça. C'est le président de la République qui va instruire le ministre de l'Intérieur. Mais lui, il a commentaire. D'abord, un kosi batouete ayebi makambouana te. Or ayebi makambouana. Tolobi toyebi makambouana te Ngobila atika ba désordre na osala. Wana. Ba bourgmestre na toyebi bango te. Tozo reconnaître ata bango te. Donc to boyi ba bourgmestre na wana. Il doit annuler cet arrêté là. Yango biso base ya INC recrutement. Nous disons non. To boyi makambouana. Nami balé ba pesa ki bino bobo yango pe. Pardon? Nami balé ba bimaki yanga bo INC. Non, tozo na besoin te ata kosi wa nommé IDPS misatu. Lokuta wana. Eza désordre. Il y a désordre là banina Kabila. Aoti na Yumbi, atiki makambo Yumbi na Kinshasa. Kinshasa n'est pas Yumbi. Nous disons non, trop c'est trop madame. Le parti pouvoir tomoni ba pine do tumba makuna na ndenge moko to éviter bosenga bezani ni auprès à chef de l'État. To ebisi chef de l'État akota makambo sikoyo. C'est le moment makambo non le bébité. Nous sommes encore au début. Na ebisi mokonzi mboka aloba liloba suka poto ko tumba pine chaque jour to boy batu wana. To boy ba bourgmestre na tie wana désordre ko ça na biso na kata Kinshasa. Kinshasa zali yumbité. Na ko ebisa bana Kinshasa zali yumbité. Mais c'est Ngobila atika ba désordre wana ko ça la biso na Kinshasa. To boy. Merci madame. Merci beaucoup. Monsieur Nabis actualité ça toujours on nous sommes toujours pour vous informer à temps réel. Tout ça on a un siège à UNC au moment ni pine de la botte la fumée kuna donc. Pine ngone tumbama. Yembe chango moto pour. To chango na kosia monsieur Santini. Na bengi monsieur Santini parce que pour abétiser les bandeli. Comment c'est possible yo wala biso ba bougoumen c'est membre ya loenge. Ba $17 000 oyo apesi parmi ba bougoumen elo nesangi ata na biso ba foyu ngala foyu mais na tena comme chauffeur. Da ba makala na ba 18h ba nga ba couple. Wani ça peut social. Akende. Neto bengana Kabila yepa kende. Merci beaucoup l'autre dans kata yenso moni pine moto donc bon comprendre kanga monde ozika pour monter l'équipe. Voilà, il faut comprendre déjà journaliste ouais ba Kinshasa yumbité. Qui n'est là yumbité bana kin babima Félix la caméra ba retira signature. Base yango ngo le bimel de Ngobila pour la rokia bisela ba aventure ba ina Kinshasa. Qui n'est pas bana kini base caméra yango bimi pour la ba retira signature. Yango toye Cléwane déboulonnement au président Fatia qui lango a déboulonné la bison de Ngobila. A déboulonné bison de Ngobila qui chasse eza yumbité qui chasse yumbité. Merci beaucoup tout à quand on est toujours sur la chaîne idéal Congo Live TV. Tout le monde a quand INC bo siliki. Yango bo bozala na coalition na mariage FS na cash. Bo bo lisu de Ngobila. Maman oyebi makambo jetina do sala
Naïbité soit respecter la Constitution. Quelle que soit coalition, quel que soit quoi, il faut respecter la Constitution. Nani oya permettre à signer biloko wana. Est-ce que c'est un niveau naïe? Est-ce que à revoir la Constitution malam? Est-ce que le conseiller juridique naïe? Le conseiller mabeto malam? Tozana Kanda, Tosengna président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, à revoir Makambu Oyo. Il faut qu'on déboulonne Jantini Gobila parce que tu l'aimes bien Makambu Oyo Sali. Merci. Merci beaucoup. Ok, tu auras toujours à l'entendre moni moto mambabougou. Merci de ma problème sur problème. Tu auras awa la chaîne Karamoko Congo Live TV, moni tu auras à narata seja UNC moto donc moto là tellement makasi. Président est parti dans Naï. Ainsi dit éternel. Wana Zali légaliste monene. Bon mona qui était même na tango. Azali na perchoir na Assemblée nationale. A démission na capote ba to saka mibe connaît le ngwa bona te. Azaka informé te na entrée ba troupe rwandaise. Yango na yebiete na tango baza kolanda biso. Bazo ba décision importante pour la Jantini Ngobila. Procédure démocratique ezali ba député provincial ya Kinshasa. Il faut battre na motu na bango, peuple azotala bango siko. Peuple azomona bango. Basenga ka mandat epa ya peuple. Peuple ndenge pesa bango mandat wana. Donc na ngonga oyo bafongola misu. Kinshasa eza suna posa ya moto oyo liboso na ngote. Po ebandeli na déjà zali mabe. Merci. Atelema vraiment trop c'est trop lembi. Merci bomoni batomboki otumbo bapine kuna malgré mutu bunda la police mais tomoni bazo karate. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko. INC asengi nangobila atosa mibeko eza nini ndeko? Bon, problème est juste nous en tant que jeunes cadres de l'UNC et du parti cher de l'honorable Vital Kamerhe. Si aujourd'hui nous sommes sortis en masse devant notre siège de l'interfédéral, c'est à cause des nominations que vient de faire le gouverneur de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle nous sommes sortis en masse, parce que nous ne voulons pas ces nominations qu'il vient de faire en désordre, parce qu'il n'a pas ses pouvoirs. Il doit revoir ses conseillers juridiques. Raison pour laquelle nous demandons sa démission ainsi que sa révocation dans l'immédiat. C'est un peu ça mon message. Merci beaucoup. Un mot à ajouter. Tout le monde dit que liboso ya siège, parti au pouvoir.
mokanza parti opposition botomboki botumina bapine bokangi kutu na nzela eleka lisusu te bokangi na nzela na mituka ezoleka lisusu te. Madame soki tozali awa eza pamba te parce que baviole constitution. Omoni violation ya constitution, il faut qu'on revoie ma compétence. Et puis Ngobila, tu dois bien lire la constitution. Que dit la constitution? Quelles sont tes compétences? Tu ne peux pas nommer des bourgmestres. Et ça, ma compétence n'a pas été. Alors, au moment où nous nous attendons, les processus, les renforcements et le processus de décentralisation, et ben nous avons liembongo pour l'organisation et l'élection au niveau des entités territoriales décentralisées. Les Ngobila a sali ba nomination na e. Oui, Zamboka, bisa to ba Congolais, botika la biso, to sala makambo na biso ba Congolais. Oki. Hein? Ngubila bomisi ba tu pas na bango kuna ngubila. Abomisi ba tu kuna atika makambo zo sala wana. To ba Congolais atika la biso makambo na biso ba Congolais to sala. Ozo. Monsieur Ngobila, lisusu na kosenga na yo okoki ko kamba mboka lokola makanisi na yo za kotinda yo te. Yo votaki gouverneur na élection constitution mtefani sio esika wana na bato votaki yo ajustement na yo sengelite ezala lokola motema na yo ele kotinda yo lamuki na tongo bandi kosala makambo nyonso oyo lingi n'importe quand n'importe comment na lolenge na yo konome oyo ezali ville province ya Kinshasa capitale ya Congo RDC ndenge nini yo kobana kosala makambo oyo ewuti na mutu na yo yo moko yo zali fachite yo zali pe ministre intérieur te mais nana tindi yo obanda kolamuka kosala makambo te melingi papa luka ba juriste bien baza ba conseiller na yo bakopesa yo ko baza kotala constitution baza ko expliquer yo ndenge sengeli kosala toyokani voilà pouvoir du peuple bamama batomboki likambo eyindi Ngobila atie biso musapi na misu Ngobila alingi avioler constitution ya mboka na biso constitution oyo esali ke tokoma lelo tozali alternance ekota na mboka Ngobila abungi ba régime akanisi régime eza kaka ya kala oyo babandaki droit eza te awa Ngobila tozolebisa yo makambo esi échange constitution na biso elobi ke babourgmestre ba élu en cas de non-élection baza nommé par le Premier ministre sur la demande du ministre de l'Intérieur. Donc Ngobila azali ministre de l'Intérieur ni président de la République. Et là on constate ça on dira défier biso président. Yango biso te relaxer la balabala que kokende comment na ya eza atika ville ya Kinshasa atambola atika la biso kin banda yo salite toni na Kinshasa kibuta tika salite olia banda na salite ya komi konome babugumes oza yumbi te cimetière pe kozala awa te. Bonjour Monsieur Ngobila eloko azosala abosani ke abosa ndenge tosala ba député ye asali atuni chef de l'état te biso tokosala totunaka te abosani oyo biso tosali ba député atuna ba député atuna bango président oyo nani Mabunda atuna ye lokola ye atie biso musapi sikoyo komona biso sikoyo. Merci beaucoup komona filmé esalingana na misu pasi donc tozokobaka na mosala na biso tozokobaka se kokoba tozalaka kata UNC donc komoni population nde base revendiqué bazotumba bapine on a pouvoir du peuple, on comprend. C'est la biso les nids de Roya, on a hôtel de plus au monde à biso. Ça n'est pas Yumbi. On doit dégager.
bonjour. Biso toza ba militant ya INC. To soutenir pouvoir ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais tozo regretter mingi na comportement ya gouverneur de la ville. Toyebite bana mboka ba imboka aba vani tina se. Toyebite ba imboka ba vani ba imboka Ndeko Douglas. Maman, toboyi Gentili alongwa na mboko yo. Mama zako sasa boy yango. Ye ababa tandu bitosika e. Lelo yo koma Gentili anome ba gouverneur, anome ba bourgmestre. Eza pouvoir na ete. Alongwa fati ade bune ba mena peka. Akende. Kabila muyibi. Akende. Lingeli sisi tie akende. Aza criminel. Longwa katoboyi yo. Oza moyibi. Mobomi mboka. Oza yumbite. Oza moyibi. Longwa la pokwa wa. Banda pokwa longwa. Oza moyibi yo shanti. Oza moyibi longwa. Shanti oza moyibi. Oza moyibi longwa. Awa oza mboka ya ote posa. Moto eleki makasi. Na wasenga ndeko na kamera mekampe ko tozoko bakaka. Bonjour maman, boni yo. Ya malgré moto ezopesa makasi. Moto eza kopela ezolakisa ngobila oyo soka meki ko continuer boye akomone oyo oluka na Kinshasa. Yango tozoyebisa ye Kinshasa eza yumbi te. Soka linga continuer ni moto pe na Kinshasa a continuer. Toyebisi a retirer ba nyonso azui comme décision ya ko permettre ko nomi ba bourgmestre mususu a longola yango. A retirer yango soka lingi kima na Kinshasa. A retirer yango. Merci beaucoup. Tozoko bakaka bozomona awa moto ndezopela na fumée donc tozoko ba toujours bon s'abonner massivement à la chaîne d'Abino idéal tozaka na kati ya UNC tozoko bakaka tozoko. Allô? Oui. Élection municipale et salariale.